Ngabe na ramuta kwiti lelo be na kominde na komiboy donc to ayi nanu bayange pe kala poto ngoma ba pasteur nduma basunga biso basunga pe biso kala basunga pe mibali ngana arche de Noé nganya oligorodo ba batunanga e ona na mile nanga batunanga na opete na bango passer papa mbaza prêtre biso nde to aboye kola na balokuta ba pasteur te o mutu mokio na te to abatu to ndenge moko yo non mona pasteur te alangwe o mona pasteur ase misate yo mona pe pasteur o mona petit nanga auto bala sigo petit nanga tatu abina ya madote alors bo sigo yo bonene okonyo kama bongo boy senza malo senza bonene lela balaka moko na kati ya butu vivre mais il fallait paiement. Moi moi c'est la chance. Raison na sens que via maladie vie ba on peut sa vie chance à vite. Ba mon père na bango ça kufi moi c'est là au sabilo. La raison pour il fallait paiement mais vie père na droit à repos. A besoin de plaisir, a besoin de mitenge. Voilà ba pasteur obiso to lingi bango yo o azana hypocrite. Donc à quitter le terrain aye pas miyibi bandumba batakwiti ba shege aye ko mona bango obi niveau batwana ba sepeli Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kena ba deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi mu téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto
o teu filho para nos salvar. Salvador, Salvador, entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus. Fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Tuas maravilhas. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Voilà, merci Nabandeko nyonso oyo bazuli bakwa kolanda biso à ce moment. Alors tomoni biso moko ndenge bana matonge bayambi le prophète de la nation ngana benga ke dadi et puis a pété a sali ba pétage na ndenge ya mukete bomona na illustration. Alors l'homme de pétage tomoni yo na 64e anniversaire ya papa Wemba et puis 6 ans après liwa ya papa. Impression na yo na ba bon souvenir nini oyo tikala nango vis-à-vis ya papa Wemba. Bon, papa Wemba non seulement azaki mutalaxi biso elamba na biso ba pasteur na ba tutu ye mutabanda idéologie oyo ya propriété biso tozo ndimaye parce que avant même to comme ba pasteur si tozali pe bato ya bilamba normal mwana nyonso abandundu alingi mvwatu PDG pe ayebi yango maluma avoka ayebi yango donc biso nde to aboye ngana na beaucoup de respect na papa Wemba parce que non seulement a commissi biso propre et nzambe te ye pour alaxi biso comment au classer ko lata bani na ba passer ata ba ondimate ye mutamema. Deuxièmement, encadrer ba jeune lelo ba musicien na biso ba commis très important na mboka. À part ba Bloambo bato na meye quand même a elbiso fraîcheur moyo na jeunesse. Parce que même musique ya profane wana et super inspiration et puis nga personnellement il a une relation et puis il a gardé malgré bilora mike il a gardé l'honneur de sa femme jusqu'à sa mort. Il est resté avec sa moisina bien que abe mobali moi nzonzingi moi break libanda mais il a honoré sa femme. Et puis papa Wemba c'est un bon père et c'est un bon chrétien. Nga ta on a zo soanaye azao respecter nga na poto partout okutana ye azako honoré nga pe ayembelanga
Voilà, tokotana après abwaka yo wana. Avant to koma na likambo abwaka yo. Lelo to moni yo, lelo to yebi keza dimanche est tombé. En tout cas vraiment est tombé dimanche jour à Kilt. To yebi ke ba pasteur rebelle héros après Kilt ba kendara moi ko se reposer. Mais to moni yo l'homme de pétage. Oye na bisika ya ba païen place bat bazo mela masanga place bat bazo ka musique ya Papa Wemba ya Jibin Piana ya Ranson. Alors on se sentir aussi à l'aise vraiment. Ah bien sûr ngana arsi de Noé nganya oligorodo ba batunanga e ona na mile nanga batunanga na pété na bango passé Papa Wemba za prêtre biso nde to aboye kola na balokuta ba pasteur te o mutu mokiona te to abatu toi ndenge moko mais mutu sala o aza maître o azali musicien o azali cordonnier o aza boy ngai pe yanga musala ya pasteur yo non mona pasteur te alangwe o mona pasteur aze misate yo mona pe pasteur o mona petit nanga uto bala siko petit nanga tatu abina ya madote et alors bo siko yo siko na banzembo ya Papa Wemba nzembo nini oyo eza chanson préférée na yo e marka yo lelo l'homme de pétage akopesa biso moi moi partition moko ya muke senza mère supérieure mère supérieure na c'est bonini okonyo kama bongo boy senza malo senza bonini lela balaka moko na kati ya butu pétage. Voilà donc Papa Wemba a jamais dans nos cœurs. Comment est-ce que Matongé les lié? Non, Matongé vraiment la fois passée na lata ina za ina ndako. Ngamo na tourner na lopango na kelala. Oya des fao. Oya année passée. Tozana des fao ayo talanga na ndako. Tokesa émission to lati ba yoji to tambolinga na kata lopango après toke émission. Oya mbalo yo na yenga moko na palpe grandeur ya Papa Wemba Jules ya ona ye ponga mo be na fanatique na ye na lela effort na lela effort. Voilà, ça c'est bien. Alors Matongé ya mbio lelo au continent couloir pétage et comme le roi slogan ba mise mingi ba sili mais yo sikzo matakaka mais force na bangoti soko yo zo wanga na bango ba ndimota Papa Wemba zaki terre à terre na batu Papa Wemba zaki na peuple na ye biso pe aussi idéologie wana kozanga na reconnaître ka peuple na reconnaître mutu nyonso ata na station essence pour la télémisinga na okanga photo po bango nde bato baosala biso bato oyo ozomona oyo lelo bato akwiti problème ya te lelo ana kwiti nga mpe nanga mutu akwiti lelo mpe nakomi nde nakomi boye donc toyaki nanu bayange mpe kala po tokoma bapaster mais obike bapaster bele baokritike yo ofani na kata boîte etali bango bayokaka ngo bakotaka na bamaneti balata bamaneti oyo esika banduma bafandaka banduma babatuti babatu nduma basunga biso basunga mpe biso kala basunga mpe mibali epi nduma oyebi nduma wana na yebiso na bible ye nde aye kobota jésus mais raba ndumba ti bespio bakote pane abali boazi babati Salmon baboti Obed aboti Isaïe aboti David Jésus et rejeton de David awuti pas ndumba Jésus awuti wa et pas ndumba bien sûr Rab baboti na Salmon général baboti Boaz na Ruth ndumba mutusu baboti Obed aboti Isaïe aboti David aza famille à Jésus. Mais ça bon. Même clan, même famille. Donc on a boya ndumande. Ndongo asko na ta boîte si bozano à l'aise. Na za à l'aise. Bo siko na problème. Moninga wate. Na à l'aise soki vino nanga yazi na na mela vino nanga na ke. Ba vino même vino po mela na. Ouais. Yo toté à lelo mela souvent. Mais vin za li moderne. Alors libanga est pasteur pas musicien, ça ne dérange pas. Tiens. Nana oboya libanga. Ah. D'ailleurs, babozolo. Et ngana millier nanga bato nanga yo. Bato ba ya croisade na yo ya Imka bana Matongé. Bango ba oya. O bato nanga.
Oboya bango jamais. Ba fumer de chambre, ba whisky, ba tunanga. Voilà. Un petit mot. Chance. Il y a changé. Toko qui m'a bangoté, toko jugé bangoté. Alors rapidement pour profiter peut tomoni mission mo pa balia wa. Vers qui ce qui a mongana 77 ans azobela. Viens vivre. Bon diga vivre. Viens vivre mais il fallait paiement. Moi la chance. En un héritage. Mais ce que ban affaire qui se va s'opposer contre mariage. Bango tout va signer mukanda. Ban a raison dans sens que via maladie vieux ba opé sa vie chance à vite. Ba mon père na bango ça kufi moi na moi là aux abilo. Mais même David na kata vieillesse batia na tolo ba vierge. Oh, David batia na vieillesse ne batia le basi na tolo. Est-ce que vieux wana 77 ans wana asu na énergie, ana force? Ah ba vieux wana bana ba fonctionnement makase. Na mitenge na miniki. Vieux vers qui c'est? Mais les bas les kaboli famille bana basiliki. Oui, bah raison pour il fallait paiement mais vieux père a droit à repos. A besoin de plaisir, a besoin de mitenge. Voilà, si yo clôturé. Na clôturé boy. Par rapport il y a un bon cadre local Israël référence espace à Kitoko boya PDG Malou Mavoka. Yo ko lobani. PDG Malou Mavoka azali mpangi nanga. Ah. Il faut baya kawa ba melala bango bazala l'aise parce que ça milieu ya saleli bana matongi. Na cadre ya Papa Wemba asali pe lomo et immortaliser quartier atie comme moi nae ya liboso pour permettre à immortaliser pe mona mais après ça bana matongi na bana kishasa nyoso référence ya goya ko se reposer ba meli balé ngana contre bangote et za place na biso même ngana bandoya. Mais na koti. Na koti na ngati. Na Israël référence. Na Israël référence na koti. Pas PDG Malou Mavoka. PDG Malou aza mutu moko ya batu. Voilà. Preuve ngayo na ye. Oyego. Mais na koti. Na ye pété na nga pe na ke. Na bandumba. Et là problème te. Et là problème te. Et c'est bango ba rejeter bango. Jésus est moko nduma mo bakangi ba bete mabanga Jésus abi o asumuka te abamba libanga. Voilà. Voilà donc moi je suis là au milieu ya batunanga. Na bengi bango le 31 na imka pour tout ça la campagne de 12h à 20h les 31 mai et puis voilà na milieu na palpé penal la Papa Wemba. OK, aye na milieu pour na la Papa Wemba et puis a gagner pe ba am o nyoso bazali. En tout cas merci na bino nyoso. Let's go. Comment Papa Lopango Maman Lopango na Toronto City bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi Papa Lopango komi Maman Lopango. Ah tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku na ville province de Kinshasa. Le Congo. Et c'est concession Toronto City. Et après avoir ça la boutique de surtout il y a immobilier foncier et tout. Là il y a géo localisation tout pour que tu peux pouvoir faire la situation. Concession est bandiawa et si vous avez ma borne oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée oyo ya Mutuka. Donc raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, donc c'est un peu ça. Dans la situation surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissau-Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Ah ndebisika na séchaka ba plante
banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Merci, nous sommes en direct à Matungé, hommage à Papa Wemba. Je crois que na cadre Yebana, Israël la référence, c'est pas un PDG Maloum avocat. Donc l'ambiance est au rendez-vous. PDG, d'abord bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Na cadre Matanga, nos sincères condoléances. Hein? Merci beaucoup vraiment. Voilà, 6 ans après disparition Papa Wemba, le lot na Matungé, Tomonike, ndenge moka loba ki Matanga sila pas paya. Mais nanda kuni Matanga zo continuer kaka. Partout bo sali ba t-shirt, bo sali ba polo, banderole et mati. Et tant qu'on commence le 24 avril, le temps que moi na kin, moi na village Molokai au région Narani. Ah oui, Monique, et local Bosona, mon frère, Ngai na bêta Israël référence pour la image, j'avais beaucoup. Vraiment, ceux qui viennent beaucoup là, ils vivant, mais là, on peut mal. On a bêta Israël, là, il y a un peu vraiment, on a bêta bon pour la image, j'avais beaucoup. Pour la beaucoup. Donc, les 6 ans, il y a beaucoup. Na kitaki na mati na tamboli na lukiba misien mokili na tali gauche à droite na bitin image ya beaucoup photo remercier mon nzambe puisque nzambe mutu apesa nzambe pe mutu azwaka très bien vous comprenez na tala ki na bina tali pe na ba sali na nzambe na ba pasteur na bitin makiti na mati na bitin fona benga pasteur Deniles pasteur Patas. Tala moni beaucoup avant kufa loba ke ceux qui montent zope la botika epela yokufa yango moko moto bakufa te pour pasteur Denis Sazana temps pétage toujours te pétage wana deux fois te na minute otina États-Unis masalanga Gédéon zo la en direct atine langa ba vidéo bi partage deux fois te na États-Unis Londres Paris beaucoup de sites. Il y a pasteur Denis les partage. Bon. Alors PDG en direct entre nous pasteur Paye Botamboli monike na moni bandumba minga matonge ba melaka masanga ba sepeli leader tant on lobi ke na pesi bandumba matonge mbote ba beti maboko yo c'est au sepeli quand même. Non na ki bien po batuna ngai ba sepeli makasi mutuna bangwa yo monie na bangwa ba sepeli omonia ba musicien na omonia ba ndumba. Mais 6 ans ngoyo na matonge ndenge za pena ke non ba musicien ba kota tezaka ni ingratitude ka. Oh c'est pas grave ba lingi ba place ba ministre baza. Or il faut aller au Jérusalem. Il faut y aller na matonge pour na mabele na emoko pour permettre hommage à la respecter. Donc heureusement ba to matonge na biso moko ba peuple toye na préféré na ya awake na kenda ailleurs ya on aye on de base eza na Israël référence a chaka ngo pona pa na matonge to kolela na matonge to kobanda ko komure na matonge to pété na matonge omoni banduma ba yi quand même na sepeli batuna ngai voilà merci beaucoup c'est l'ambiance puis Roger Molobeli place na biso maison mère eza représenté pangi na munu alors omoni ambiance onde. Ouais, donc, Omoni, pasteur Denis Lessi, Azali, Mpangi, patron de Werason. Werason a yemba trop. Na banzembo di a maison mère. Werason a zamutu ya peuple. A zamutu ya base. Alors, il protéger base. Donc, pasteur Denis Lessi a protégé la base. Bana na nzambe. Omoni, même Jésus Christou, ayaki akufarite pona batu malamu ayaki pona ba saint Jésus Christ aki pona batu mabe po babongwana voilà ba pasteur obiso tolingi bangoyo o azana hypocrite te donc akiti na terrain aye pa miyibi bandumba batakwiti ba shege aye komona bango obi niveau batu wana ba sepeli ba se retrouver fort on comprend ba sepeli et bateya mi pe mbala moko tant ba moni ke pasteur aye pa na biso c'est que toza bato nzambe L'aime souvent mimona ke ba bato nzambe te mais ba moni ke mo batel mpate aye vers bango ba mi retrouver ba bisa ke vraiment to bato nzambe pe mingi ba bongwani hein. Parce que puis Roger yoza mutamila musique 6 ans ngoyo wemba bazolela e karazaki chef coutumier
esprit nango atika na matongi. Non, cela veut dire à protéger la base. Azaki na base. Asalaki base na ye. Azaki toujours au solo na petit peuple. Azaki orgueillé, Azaki donc au solo la bien na base na ye. Et nenge ozo mon appel de papa de Nilesi à solo na petit peuple. Hier solo la baka aza omoniete omonia bandumba omonia mihibi omonia ba nyonso tout. Azo tranché. Hier pasteur so bunginzela azongisio. Voilà. Non, on a pasteur dans la succès, Michael Jackson, succès, non, on a vraiment, on a ses félicitations et on a ses félicitations, na PDG, Malou Mavoka, arme fatale, l'homme des actions concrètes, Moutoua Kangama Tongue Nyon surtout, na Maboko, pour Yema Masala Awe Zalate, pasteur de l'Es Banda Zala Naye, Nana Kota Matongete, mais à travers PDG, Malou Mavoka, à côté ici, pasteur de l'Indesi, Namatongue. Donc, hier où tout ça, mais qui a postulé, au but comme ça PDG. Au moins, pyrogène à lobby. Tout commissaire député national. PDG Azali, tout commissaire député. À nous représenter Bissot. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Nadej Kimana, ma conscience, nous ensemble. Au CPLI, prophète Aye, je crois que yo au clôturé avant to kabona. Voilà, merci Nabatono Sobalandi Biso, binomo bo comprendre que Omonien Akitaki na Matongé précisément na Israël référence chez boss Malou Mavoka, Biso to mesano benge, PDG Malou Mavoka balobi futur honorable, babi Omonien lobby. Nenga lobby c'est que ekokisami parce qu'il y a l'homme de pétage. Donc d'ici là portez-vous bien, bye. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté à fouté là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Bino, la prouvé Bino qui n'a pas
koya mpe na koti aye mpe na vandi mpe na kei otikaka malamu abandoya banakata pétage opete bien tina tongo ozala calme tina suka Parmi eux, ils allaient planète élégance et chancelier de Zimbabwe, c'est papa d'amour et Roubert et Mekono du Cameroun. Pasteur de l'église. Fomambelo. Parmi le premier maire AMO, il va venir à Belgique. Au patron de Païmougou. Parmi le premier bonsoir. Considère la présence le pasteur de Milizi. On y passe. On va la pasta cool. Pasta cool, pasta gentil, pasta vérité, pasta oyo à la Nisagake. Oyo pour mon ami, il faut pas pasta matin. Ça là, yo parce que c'est normal. Parce que c'est le moment que on ne dit pas de passer. Parce que na honoré papa Wemba. La bocassie, il y a une référence à l'union donc il est plutôt de la papa Wemba. Et on a eu na avocat a évité café pour les banaïs à la sucré, mais na eu le loco la pêche à Binobo. On pété la vie ensemble. Grand musicien, il y a un musicien, il y a une félicitation. Bishopé, non, merci à petit dans la bande, nous allons venir à Mantoué. Merci à vous qui votez. Voilà, tu l'as eu. On a pété à Ismaël, on a pété à Bino, vous allez bien, on a payé Bino pour fêter malade. Vous venez à la Bino, on a fait la pétage. Merci, pasteur.
nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga ngona ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye samba ngona ye. Na ye na bapasi nanga kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga kosabo zambe na yo. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso yeso. Salelanga yeso. Salelanga yeso yeso. Undelanga yeso. Undelanga yeso yeso. Undelanga yeso yeso. Undelanga yo. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yo. Longisanga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga nzamba longa. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba longa ye. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai yeso yeso. Lokota ngai Jésus kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai yeso yeso. Tombola ngai oyo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga lisa. Mesa mukatanga ye. Mesa mukatanga lisa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga.
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia. azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo
santo yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomoi. Kamba mana yo Jésus. Kombama. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner samba lola ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga samba kabasa ye. Yoka shishe na nga ye samba lola ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Undela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo yo. Longisa nga yeso Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Jésus kotika ngai te. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye
nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala amamolinga yeso naye nakosanga nanga likosamo nzambe salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso salela ngai yeso yeso bundela ngai yeso bundela ngai yeso yeso bundela ngai yeso yeso bundela ngai yeso longisa ngai yeso longisa ngai yeso yeso longisa ngai yeso yeso longisa ngai yeso merci Jésus nalebi bya bisengasenga nzanga yesu nalebi bya pesanga kabela nga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi bya bisengasenga nzanga lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina buye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo